Faute kozala ya nani tindika ya lelo Docteur Tshilombo abengisi bana ya Congo baya basolola poete 2 ans oyo mokili etamboli bien te soki alobi A kuna balobi B soki alobi C kuna balobi E babite oyo yango te tokomi na idéologie ya Papa Noah. Papa Noah azako belela Fachi Diamant azako belela balobi tempête ezali koya mupepe ezali koya mbonge ezali koya ngonga nango yangoyo koumela te yaka bosolola na Docteur Tshilombo oyo ayako consulter batu mupepe koya ekoya ya mabe mbonge ezali na nzela mvula ekobeta ekosila te bandako ekokweya bato bakokufa banyama bakokufa yango Fachi Beton Fachi Diamant Fachi Noé aza kobelela ngonga yangoyo yaka okota na masuwa pobika Faute kozala ya nani soki lobi mvule bandi kobeta obandi kobelela tata Noah zibulila nzanza akofongola nzanza te ekozala trop tard. Le moment est là. Tika kosala lolendo tika kosala ba fier ndenge na uti koyoka balobi porte parole soki nani ya lamuka oyo si ekufa alobi Fachi Beton aloba nanu andima ke soki na ba élection te avant bango baya aza na information te. Frère Martin ye moko 5 heures akeneki déjà epai ya Beton sans ko informer Fachi abeti sifflet orge oye avant alobi mokonzi na ye avant po soki na zeli ba mususu baya bana na poids koleka ngai nga na na député nanga moko mibale soki na ya avant te yo lobi bato bakoya bazala na poids oyo mususu Tumba Zazu na Anaconda na Lukambalos na Bwatu tope na Bwatu ya mokonzi masuwa ya Noé alobi boya mibale ndenge banyama na bato bakotaka na masuwa mibale ata ba sexe kokana boya kaka po papa ye moka alobi na ba homo babala na kaka boya kaka siko bango basala erreur baye bango misatu Tumba Zazu Lukambalos na Anaconda baye bakutana na Fachi Beton balobi bino bozo ba consigne te balobi boya mibale bino boye misatu boye nini oto sola consultation e bandi mais na kati ya consultation tende to senga ba esquisse ndenge to yakite na palais du peuple niet pokuli on la plan ya robwaka ya musika ndio baka Fachi sia Mwana mokonza kwei Toboyi ba rencontre wana Boze la conseil des ministres Oya azalaka te Au moment où je vous parle Fumu Ditunga Fachi Diamant Fachi Noé na Ngambo na Brazzaville Masolo ezakuna na Vie Denges Denis Sassou Nguesso maintenant tozu foot information te raison nini Beton azakuna na moni babilobish bakomi yo akei kolukane médiateur
médiateur ekozala Denis Sassou Nguesso nayebi makambo wana te soki ekozala bongo ou pas. Ba réunion eza ko se multiplier chers internautes banda Kabila aza na pouvoir non namona ba réunion ya boyete batu bakondi na kokonda likola ba réunion na minute oyo balobi batu nyonso ba cadre nyonso ya regroupement FCC na Kingakati ba musu ba essence de sel na nzela mais faut comment parce que au comité boyebi kuna retomber dans la ranine bakolatela yo bagan. Alors pour na solution kutu ezaka moko abengi bino bokete esili na abengi bino bokete akonoma kalisusu mutute. Avez-vous peur de quoi? Pouvoir ezongi mobiba totalitaire et pas ya béton et comme pouvoir ya peuple sikoyo akotinda sur liste obma ministre na cadre nini pour coalition nina vemona fini pouvoir mobimba dans son entièreté et zongi déjà na maboko ya muto soki ba élection jusqu'à ce que babimisa vraiment moto oyo abisaki ba député ebele ndeye akobimisa premier ministre oyo ko travailler en collaboration parfaite na mfumo di tunga pour l'intérêt de la nation. Donc na moment oyo réunion na Kingakati bango tu bazala bazokende olia te koma o dictature pesité bon on a sous lobby na tongo toke sous réunion donc ba komi des réunions donc vertige comme na bango nanu basala ba réunion na modèle oti na kati kaka ya FCC chers internautes nos frères Kassayen oyo bandimaki ko travailler na rambo ya Chine maintenant ba komi na problème et comme oh non tozomona c'est comme si les frères Kassayen collaborent avec leurs frères Kassayen. Et pourtant, chers internautes, ils ont utilisé des Kassaïens. Ils ont débauché des Kassaïens pour contrecarrer l'UDPS. Croyant que l'UDPS est parti, il y a des Kassaïens. Et pourtant, l'UDPS est parti, il y a des Congolais. Ba débauché bananité. Na bet le solo ya Mbujimai awa ngai moko na uti Mbujimai. Bon on dit maté que on a qui gouverneur c'est vraiment un Moulouba. Mais c'est Ngoyi. Allez voir, allez palper la précarité. Oh ils ont la Kasai. Mais pourquoi on est là? Banzela et Beba. Mai ils ont la kate. Régis des yeux athées dans Mbujimai. Ville, hein? Mais la maille, il y a l'oubilangi. Maille, donc, on a qui s'attend là, maille à makelele. Mutato qui maille à makelele amélie. Même des policiers. Mais la maille à makelele, maille à l'oubilangi. Chers internautes. Mais un Kassaïen qui était là, na régime Kabila azundi mabande konaye bakasaye ba souffrir pendant la force à soutenir des PST bota la méchanceté et les mêmes Kassaïens ba comme mal vu au sein ya FCC comme quoi oh ba comme kotala ndeko na bango ba comme kotala Félix ba soutenir Félix na Kuzu et je vous informe Pius Mabulu a eu problème. Na FCC dans la groupe na bango ya WhatsApp o ba sola makabo na bango 4. Ba retirer. Oh akene kuna titre personnel, oh boy na boye, so te banga bazo banga, bazo ça ba justification. Et pas ya rambo à Chine. Donc bomoni mo kirinenge zalaka. Ba komi kotala oh non, na chibala. Asom si confiance kuna, alors que kuna ba 0R. Donc tous les Kassaïens na kata FCC
Donc les Kassaïens, hein, je précise, donc y compris les Batétés, là, les mains des consorts, bah comme ils mal vu. Mais Kalabamona qui tribalisme en côté, Kalabamona qui en côté, Kakalelo. Mais alors, frère Kassaïen, oh, ils ont la carte à FCC, c'est aussi le moment. Bah comme on soupçonne Bino, même sous une déconnaille, moko boye, asa muto ayi dépêche. Maintenant déconnaille. On va hôtel ayo, ah moni, on va passer mes informations. Donc combien en danger? C'est le moment de quitter. Avant que les bateaux puissent chavirer. Pima. Il y a qu'à côté à peuple. Il y a côté les manakeux. Pour calamité. Masuwa ya noa fachi béton. Et kokota na mai. Okozala wapi ndeko na ngai? Okozala wapi? Mokolo wana, mokolo wana, mokolo wana ndeko, okozala wapi e? Mokolo wana, mokolo wana, mokolo wana ndeko, okozala wapi? Le moment est venu. Bana ya Congo, Fachi Noé, azobeng Sabino, masu elinge tonda. Boya mibale. Ata basi, ata mibali, boya kota na masuwa ya Fachi Noé. Mvule ko beta, okozanga place. Tika mutu makasi. Tika ba explication. Oko rate, ko condamné Fachi te. Akotuna yo, nalobaki te. Boyoka kite. Basali nanga batindika. Molobeli nanga kamwasi. Alobaki te. Ngonga yango. Voilà, chers internautes, ezama bete kozala ba partenaire. Mokonzi ya Saudi. Docteur Eteni Longondo, l'homme à la bakose, Engambe Mobali, mwana ya Ekanga, autorité morale ya Iso Chwapa, abengisaki ba partenaire basali sabiso na mabokono oyo ezwaka biso tangu eindaka. Eteni Longondo abengi ba partenaire basali sabiso na est tangu ba épidémie eyaka. Ba mindere baye, ba partenaire baye. Ole basala mosala kitoko. Ba moni bilenge basi. O ya este. O basala kanenge boyebi. Koto mwa kokondo, koto mwa kovimba. Ekomi po bapesa wa musala leka kuna. Lalawa. Baluka boye. Talanga la miso. Longola boye. Ba bize to basaka na bandeko na biso ba congolaise basi kitoko ba mama na biso solo bimakate ebimi sekele bata makate ebimi bandeko lelo mokonja Saudi alobi otumboli ba mama otumboli béton otumboli ba mama otumboli Longondo abiboya bo expliquer ngai elekaki ndenge nini mais boyeba poursuite judiciaire et cause. Aux égyptiens, aux marocains, aux allemands, aux français. Voilà, j'y paye Bandouloula. Si je parle le même langage avec toi, moi Naya Changu, caméraman international. Tindika Longondo di. C'est dans le cadre d'une concertation. Vous savez, depuis à peu près un mois maintenant, il y a eu des dénonciations par rapport aux abus sexuels qui se sont passés à l'est du pays vers les années 2018-2019. Pendant la lutte contre la maladie à virus Ebola, il y a eu des fonctionnaires internationaux qui ont commis ces crimes-là, que j'appellerais d'ailleurs un crime, parce que ce sont des abus sexuels. C'est-à-dire, il y a quelques temps, il y a des femmes
qui étaient victimes de ces abus ont fait des déclarations. Et nous, au niveau de notre pays, nous nous sommes engagés à poursuivre ces criminels, même s'ils ne sont plus ici, ils sont des fonctionnaires internationaux. Et nous allons les poursuivre là où ils sont. Et aussi, nous avons appris qu'il y a de nationaux qui étaient aussi impliqués et ils seront poursuivis. C'est ainsi que j'avais réuni nos partenaires internationaux dont les employés étaient impliqués dans ces genres d'abus pour que nous puissions réfléchir ensemble. C'est-à-dire, je leur ai dit de s'organiser aussi de leur côté pour mener des enquêtes. Mais nous, au niveau du gouvernement, nous allons mener ces enquêtes sérieusement et pour que ces criminels soient punis. Ces enquêtes, au niveau de l'inspection, au niveau de l'inspection générale de la santé, les enquêtes ont déjà débuté, mais il faudrait aussi associer une commission interministérielle. Donc, il y a le ministère du genre, le ministère des droits humains et puis le ministère de la santé. Nous allons aussi associer le ministère de la Justice pour que cette commission puisse diligenter une enquête et cette enquête ces résultats vont nous orienter pour des poursuites judiciaires. Bon, na yambi ba partenaire na biso wana bandeko na biso bayaka osunga biso pona to lutter na ba bokono toza nango. Bon, oyo na benge bango lelo bazaki bandeko oyo basungaki biso pona ko lutter contre bokono ya Ebola, oyo elekaki na est ya mboka. Alors, mais malheureusement basali ya ba organisation wana OMS, UNICEF na misusu etikali basaki mosala na bango na ndenge moko ya koede pays na biso te. Bayaki lisusu kobakisa makambo parce que bango baye ko na ba abus sexuel. Donc bandeko ya basi bazalaki kuna soki bazoluka misala. Alors bango bako sala ba abus sexuel pona ba pese bango misala. Yango wana na sangisaki ba partenaire wana pona to réfléchir sur comment tokoki d'abord ko sala banquette pona bandeko wana déjà to bazala puni, n'est-ce pas? Ata soki bazongaki na mboka na bango parce que bazaba fonctionnaires internationaux, ata soki bazongaki na mboka na bango to holandais bango pona bazala puni. Et puis biso pe na gouvernement toujours sala banquette na biso d'une manière indépendante. Oyo biso tokozwa to sangisi ministère ya genre, to sangisi ministère ya santé, to sangisi sous ministère ya droits humains pona totinda bato kuna basala banquette. Na banquette wana résultat ekozwama to orienter biso pona ndenge nini to mema makambo wana na justice pona bato nyonso to ezala ba nationaux ou bazaki impliqué na makambo wana ya abus sexuel, ezala ba internationaux to holandela bango pona ba mama oyo ba victime ya makambo wana ba zo justice na ndenge bato ya justice ba okatango. Côté ya ba makoki pona ko sala ba enquête wana, il n'y a pas de problème. Donc makoki ezali tozo to na signa qui a arrêté wana collègue nanga pe ya ministre ya genre ministère ya genre azo signé arrêté na ministère ya droits humains bazo signé arrêté et ceux qui bango ba signé to diligenter enquête wana. Mais on a ngena sabino déjà na niveau ya province il y a une inspection provinciale de la santé où je sais bandagi makambo nase pour a déjà ba préparer terrain tant aux commissions au ya monene na niveau national oya. Merci. Voilà, merci JP pour l'intérêt national. Bomoni ministre ya Saoudi, mokonzi ya Saoudi, docteur Eteni Longondo atelemi pona ko défendre ba mama oyo ba abuser bango pona mosala. Mais toyebi ki bazwaka moto pona ba qualité na ye. Azwi te na test, remercier ye. Azwi aza compétente pesa ye mosala. Mais oyo komi échange
nzoto na mosala eteni longondo alingi te parce que otumboli eteni otumboli ba mama otumboli beton otumboli pe eteni longondo pour aller ministre ya Saoudi na ko souhaiter bon anniversaire na colonel Mwilambwe JC plutôt, donc Jean-Claude, commandant brigade na mine Miba, yende numéro 1 pour la sécurité, il y a minière de Bakwanga ou bien mine de Bakwanga, donc na Miba, encore une fois, joyeux anniversaire, mon colonel. Voilà, tu continues la deuxième partie à Souka, il y a émission à Lelo. Na koyebisa bino ke mokonzi ya mboka Faci Beton Mfumwadi Tunga aza deja na Brazzaville. Masolo akena ngokuna na bombela bino te na molobeli mais nazui foot information te. Moyen na lobela bino kama lokuta ezate. To koyeba sima. 207 député ya FCC baza prêt ya kokota na consultation pour bakota na masuwa ya sika ya beton banana bachola elongo bolobi boni bayate oyo ezali rumeur eza information te na lopesa bino mais ezali rumeur Nehemia na tonton Eva Ewa Bora Boshab Bagara Omo donc Bagara Omo bazo wala nini selon Nehemia oh yo Boshab na mona sous clarté on le barre sous te on critiquera sous le côté. Tu as dit que Faci a violé la constitution. Il y a un juriste, Faci n'a pas violé. Pourquoi comme le langage Moussoussou qui est biso. Tonton Eva lobby ah. Ma belle n'a pas lobby vérité. Oh non! Tu as déjà cas. Soto ma belle Moutouana, il y a comme côté là. Donc Nazongi les Kassaïens sont en danger au sein des FCC. Les mêmes Kassaïens vont utiliser qui ne peuvent pas neutraliser l'IDPS. Les mêmes Kassaïens vont comme suspect les lots. Compliqué. Na kobiye bisabino idéologique kaka moko. Boye bake Rambo ya Chine n'est plus président dans ces pays. S'il vous dérange, n'a pas appelé pour la réunion. Possibilité d'un moko. So linga disparaître. Quand il vous appelle, beaucoup de Masuwa, Bobika. Soki boboy tangu fachako kanga porte ya Masuwa, il y aura grincement des dents. Donc baba na kimanianga nkwedo solo ya menu. Na wana kimanianga donc nkwedo solo ya menu donc grincement des dents. Tindika silisi pona lelo. Balobaka na lopoto a bon attendeur. Emba di mama. Soki na remercier batute oyo basutenaka ngai na kozala ingrat. Lokola bosi botani ko mone bino moko. Jaco vitesse yewana Jaco Moudingai vitesse de croisière. Ba député ya lobby baza koya baza mibale bana basi Angèle Mpumbu na Jenny Ndayak esengaka elamba esengaka parfum esengaka mutuka
soki nalati bien te bakoseka ngai. Tokutani na bino très prochainement. Molobeli ya béton Dr Chilombo Kamwasi Yeyo. Bye bye.